Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, de ma part, je vais bien. Dieu nous fait grâce, on est là. Merci à tous nos abonnés et merci à vous. Il y en a bino nyonso bozota la vidéo. Nous avons pambola bino, dans ma commentaire, on a bino nyonso nzambe a pambola bino. Bobo santé, vous s'abonner na Victoria Cuisine TV et il y a pas mal de choses là-bas. Voilà, sans plus tarder, le long na lingaki, to partager mon mouké na makambo etali famille. Famille, ça papa, maman, bana. Tout sur le monde moqué parce que les lots va trouble les amis dans ma famille ba désordre ba inceste ba désordre belé bana bazoko la bienté ba mobulu ba makambo belé ma be ekoti na famille biso ba parents de tous ba responsable bana baza ba tu on nzambe atie na sous responsabilité na biso en tant que parents to boko la bana wana to nzambe zo peso bana yeba ke azo pesa o bana wana pona yo mais pona yo te bana na bazia nzambe pourquoi na bi pona yo te parce que bana wana bazo partenir na nzambe po lelo oyo kokola bana wana ko beba na ko bonga na bango nzambe teke na maboko na soki lo ba bebi nzambe otuna yo so pe ba bongi nzambe akopambola yo ba parents toza na compte à rendre pa nzambe na ba bien na o apesi biso to zwa swe na ngo bien nzambe za bana baza ba bien nzambe. Donc, si nzamba keli mutu apesi yo mutu ozala na responsabilité ya mutu ya muninga no susu mutu ezali kambo mukete ezali kamoko tozo kango au sérieux mais lelo oyo tobeta ngo karato e barate biso ba parents nyonso tu aza mosali ya nzambe. Pourquoi? Wa mosali nzambe parce que ozo sala nzambe à travers bana o apesi yo tant ozo bokola bana ndaku yeba ozo servir nzambe ko servir nzambe zaka toke na église toke no sala ya soki sunga babola toke no kote ya non. Tant ozo bokola bana eza ozo servir nzambe eza service mobimba oyo ozo sala responsabilité nzamba pesi yo en tant que parent responsabilité plutôt o nzamba pesi yo en tant que parent ya ko bokola bana na bien ya ko éduquer bango bien ya ko laisser bango ya ko prendre soin na bango à 100% en tant que parents. Mais ceux qui le négligé bana, ozo prendre soin na bango te, ozo éduquer bango te, ozo tika bango bongo bana ba bébé ba au courant de compte et pas nzambe po na bana o nzamba pesio. Yango monaka, parents fois se sacrifier pour na bana na eba bo baza na éducation bien, baza baza na amour moko kati na bango amour o euti pa ba parents ko kati na bana ba ko transmettre on peut pas ya batu mususu mais soki yo ozo boko la bana na kati ya ba haine na kati ya ba kanda na kati ya makambo ebele ozo transmettre bango pe haine wana kanda na yeba ba ko transmettre ngo pe e pa batu mususu mona bana biso za kanda euti pa ba parents yango ba parents to sala vraiment attention ndenge to boko la bana na biso Bible si biso Bible elobi parole nzambe elobi dans Ephésiens chapitre 6 verset 1 elobi que enfants obéissez à vos parents car cela est juste. Mwana a obéi parents parce que c'est juste. Mwana o a tout ça ba parents te vine et dans la mukuse puis azara bénité. Mais elinko lobate que tant mwana zoto sa parents yo maltraité mwana wana. Yo profiter na faiblesse on ndinga zoto sa yo o banda ko sala e banko o banda ko lobani maloba ya mabe elobi bongo te. Il dit que yo maltraité bango. Non. Il dit que yo pesa bango bolingo, bango ba respecter, bango ba pesa respect. Pesa bana bolingo, bana ba respecter aux parents. C'est ça. Le parents mingi, mona bana ba respecter ka bana ba sala pe mabe moko te, mais au mona zaka kanda na bana. Ba pesa na kombo shérif, au Rambo. Ceux qui a kotika na ndako surtout ba papa, so kotika na ndako mona lo kim lo ba puku, ndako comme le quoi film Tom et Jerry. C'est pas bien ba parents. Tous à la tendre na bana, to pesa bango affection. Quand ça te qui shérif wana, qui kanda wana de ça qui bana basa indication bien. Non, au contraire, zo pesa bango, ozo comme ça ba hypocrite. Parents nyoso zaka kanda na ndako méchant ndako yeba ozo boko la ba hypocrite. Parce que bana bando sala mabe bando banga ndeyo, bando banga nzambe te, mais bando banga ndeyo. Bando sala makamso wa monyo bakose lokwa bana malamu yo kasi ke bazo respecter nga baza bana malamu oki basala makambo minene ya mabe lobi na lobi kuna omona ale makambo mabe ke bimibwe na poisa bana ba baby bana bakomi ba diamber bana bakomo ke ko se droguer bana bakomi ba ndumba po nini obokolo ki ba hypocrite à cause ya attitude na yo attitude nini yo mama papa za na ndaku na bana na yo mama mususu alinga bana basimbe loko na ete alinga mwana senge loko boyete alinga kosombela mwana eloko te so mwana simbi eloko na yalongwa kuna longwa alinga kosombela mwana bilamba te ka yemo kalata kitoko bana balata bien te so mwana mikelo ba mama pesa ngi eloko boina lata to pesa longwa kuna ngama
wando finga mwana nazo attriste ozo sombe bilamba te ozo zo soin na yete ali mwana siko akomi ko ke koluka ye moko omona akuta na batu mabe kuna na nzela akute na balu ngana binga bango balu akutani na balu omona akute na balu ngana binga balu garu akute na balu kuna na nzela ali ba kosi ake koluka mbo mutu soko comme senga mbo ote fona bimanao ali mona vine baby po ni parents zo so bana te azo pesa bana mbongo te ke ba argent de poche bozo mabilamba lelo ba tira mbongo bana mais bana ba mona ba mbongo wana te omona bana ba otambola ka c'était bizarre mais bana poto musupe na Afrique kuna ba parents Afrique yemo ka tsaka makelemba ateka zo mambongo mais yemo kaka milati saka yemo ka zala bien bana ba salité et ça ke mwana akene ko luka na libanda via mwana baby to landa ka bana ba parents to solaka na bana solaka na mwana oza ndenge nini yo oza bien eloko boesili oza ndenge nini oza besoin nini solaka na bana yo soko tiki bana ka bongo bami kolela bami soki bami salela lokwa nzete lona mapembe na mai mwa obwaki na mai ezate bami kolela bami salela bon osutuka obokola ba hypocrite lobi kuna mwana aoyela ozemi lobi kuna mwana aoyela yo makamususu drogue akomi na groupe ba criminel osimbi mutu ba parents ozwa vraiment bana na biso vraiment en charge ndenge nzamba pesi biso bango to bokola bana na biso bien. Na se wana Bible esi biso na Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 9 wana na 4 lobique et vous parents n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bo irriter bana te so mwana zoto sa ko irriter te que mwana ko après mon faiblesse ya mwana alo banda ko maltraiter mwana ko manipuler mwana ba mama msu bazana lokola bana basi bakoli surtout to wana en Afrique ako simba ta lutu ta sa musala. Loko mona comme dans les 15-16 ans, to boy te faut l'accès musala ben boza l'ensemble na ye. Ozola mbobengi ya talaka. Ozo l'accès ozo expliquer que tangu yo okokoma pe na ndaku na yo ozala yo moko faut yo ba kolamba. Ozo bengi na bolingo nyonso. Mais mama mususu mona, loko mona zo obéir ye, azo l'accès mona musala atiki mwana loko asa yebi mwa musala mama simba esu kombo ta komba ndako. Mama asukola subi lamba papa te komika mwana, mama lamba lisusu te. Et comme il y a mwana bakana mingi to mona na Afrique na pota iza bakana mwa mke iza vraiment parce que mundela na la bana il faut bana batanga mwana comme ça mission sur ndako lokwa yende mama mwana na tanga zo sala na kati motema aza frustré na kati motema azo sentir bien te zo mama ozaka yanga yoka seneti ozo nyokole musobo za ozo nyokola ete osala ka ke aza mwana nga ozo mona normal eza na mabete mais na kati azo mona ke pourquoi kanga panga emsu baze pe belé na ndako ozo kaka ye tanga kokola abanda kubeta masolo wana ngaba nyokola ngai ngaba montsanga pas mais wangi no nyokola ete na esprit no bande ko nyokola ete ozo sala ngai conscient ozo pesa ye musala mais azo mona ozo nyokola ye équilibre faut ezala mwana osala musala ya moyo osungie ya mo pe olakisi ye bana pe tangu mama zo lakso musala il faut ya oyo abengi yo yako yekola musala bo yaka ko boye te wona otia boye ngana osala te ngana zana tante tango okoma na ndaku na omoko oko souffrir muta osela musala zate biso heureusement na ba Afrique wana ezaki ozo sala pe musala ozo sala bozo travaux sa musala ba ya bazana pe ozo sunga bango ozo sala lelo oyo nazanga moko na osala misala po nini balakisa yenga na ndingeki koyekola bana msupe kolinga koyekola musala te mama pa zo benga ozo sala ba fier okoma lelo oyebeta kolamba te oyebete lo moko te okina libala ekufi po oyebolamba te wana eza entre parenthèses eza makambo msuto ozo motanto okota makambo bana lelo tozaka na sujet ba parents maloba nini mama papa obimisela mwana na yo ta mususu bayebisi yo ke mwana oyo aza mayele mingi te mwana oyo akokoma na université te parce que mayele neza akokokata aza muke mayele neza muke tolukele métier réaction na vis-à-vis ya mwana neza nini ta mususu na premier moment wana dans un premier moment plutôt oyokela ye mawa oza ko se compatir naye mais toka mikole koleka mwana naso asali ke loko moko esepeli sote zoba oyo nyamo komo finga ekizengi boy ale maman mwana komo confirmer makambo bolobani na école e bando fanda biye pen aolo bapinanga pe na za zoba na za nga mayele te na osali loko monte na vie au moins pe mwana tonga okola vie ne pesa la bongo akoka po sali loko moko te po nini olona ke loko mabe na kati ya mwana mama mo na yebi azaki na mo ne jeune fille na ye mama na chaque fois kaka kofinga mwana
kofinga mwana ko mama na kofinga mwana o te lungi mabe o tala ye kuna mwindu yoko to obimana libomu na nga vraiment yoko to nanga ko bala o yoko to nanga ko lingone lungi mabe ozana mo andolo bana mwana kofinga ka mwana nyonso kofinga ka mwana nyonso mwana koma ko kote bloko na mutu koma ko kote bloko na mutu ti lelo mwana obala te ni fiancé ni ko nini proposant azate ni o moi copain mukeka ko azate. Parce que c'est normal, là, âge n'y sont mouton, soit passant et l'autre, âge de puberté, et dans l'âge moro boiban, n'a pas comme moi, hein, moi, le mouton, l'icolo. Mais moi, na pourquoi complexe? Attends, vous la kangi qui est longue. Alors, c'est ce qu'on a kangi longue, à moi, le connaît, tibatunyo, c'est pas contre ye, maloba maman, na loba pona ye, et za bongo, aza ma bé, aza qui to côté, ko bala te, mouton, ko tche, kazate, à la comment ka kangi longi, à comment kangi longi. Moi je vais approcher ezate pour ni malobo mama banda koloba nae mama loba maloba bien pour na mwana nao ata zelongi mabe loba nous kitoko tu es jolie tu es belle aza mobile tu es beau mon fils hein oso ko encourager tant que libanda ta ba fingi longi mabe e côté bimi aba mama na ngaloba na kitoko c'est na kitoko po bana ba ndimara nde kaka malobo ba parents balobaka bana ba croyaka mingi plus na ba parents ke na bato libanda. Ce qui mon akati ndako bandi ko détruire mona na maloba yeba pe libanda fia mona ne bongate. Mais ceux qui osent construire esprit à mona na mama parole à malamu ya kitoko yeba libanda taba lobby na eloko mabe ekota ebimi a ofani sona motema te. Mais tango yo moko lobaka na ki zengi zoba ozanga mayele tango bima libanda balobi nango esali su pasi e fandi siko na motema lonami akomona peke azani kizengi azani zoba o mwa pe via mwana na eseni ni ebebi ba parents toza maloba malamu pona bana toza maloba malamu pona bana mwana ko sala mabe so mwana seli mabe eza moment kutu malamu ozala na kimia oza na kimia sanzambe sunganga yi l'accent réaction ni na ko réagir siko réaction ngezala ya bien ezala ya mabe te. Parce que na moment là, le diable a profité pour acha siko kanda o loba maloba mabe ya ko maudire bana ya ko loba na bana maloba mabe o ko saki e ko leba ngona vie ebe balelo ba ko s'en sortir te. Parce que maloba na yo lobi na mabe akomaka bana ko raisonner na mutu ti o mona pe e sali pe e boti mbuma pe e ko kisami maloba o mabe lobaki. Soko lobi na maloba malamu wana o yo loba na mwana e sa pe bota mbuma e ko kisama pe via mwana pe ezala bien. Ata mwana no lelo babike aza ceux qui a commis bandit ceux qui prostitué mama ko benga na mwana na ndaku te ko loba ne maloba mabete fukama prier pour na mwana wana soka ina ndaku zwe na bolingo nyonso fandi se solo na ndenge bible lobi na biso awa bo hériter bana te mais bo corriger bango pe bo instruire bango selon le Seigneur. Corriger na ndinga malamu lobali maloba malamu surtout mona soka sa kolia comme déjà ba âge donc déjà ba 12 ans ba 13 ans 14 ans monoko ba parents faut ils en a vraiment donc na frein ko traiter le quoi bébé mukete parce que a comme da ko se sentir moi capable ya ko se défendre et moko ceux qui ont le bani maloba mabe maloba moko so traiter le quoi moi il loko moko e pamba teze inutile yeba ke moi na pe en otio na mutema na e a o mona sko o mama na ngato mama na ngate o pende linga ngato linga ngate em supo o sala ngona côté ezaka façon na éducation na o za nango o mona ka neto za mama na ete o linga ka ete ala komi déjà ko zo ba décision moko mabe contre yo o soto mona ba nebele le ba bima banda ko si 18 ans aya ka to mona ba parents comme le la mona na ngade po ki na po na 18 ans moi déjà comme libre. Au moins qui n'a pas ça talote pourquoi pas maloba na yo maloba nini on est ko bimisela parce que moi no akoli bien tant bimisela maloba kitoko maloba malamu au moins ata qui ando kansaka je vais appeler mes parents je vais savoir comment ils sont je vais aller rendre visite à mes parents anda kozonga toujours kwa kotala bino ando zalazana bino musupo mona apusani mais moi âge mais azolinga na kolonga kunokite azana ba parents na ye mais yo pe motivé po akoyipe kotika la wana te na ndako po aya okoma paresete hein donc c'est ça mais il faut toyeba toujours ko vanda na bana ko solo na bana makamni oyo salara devant bana na mama papa makamni o salaka yeba ngoso boswana na ndako mwana pe ozana munoko ndo boswana na baninga yeba soki odefa banyonga bato futa te bato ko bundisa o likola banyongo mwana pa ndako defa banyonga bato ndo futa te soko yibaka yeba pe mwana na banda ko yiba parce que ndo tala makamno ndo sa soko zana bana nyonso ata ba nyonso bazio tata moko ko landa makambo ya mabe yozo sa soko sala makamalamu mwana pa landa makamalamu ozo sala
papa moko azaki soda papa nazaki ko botola to biloko mwana na ndako ndo moni papa zo botola biloko ya bato azwa nango bazolia azobetela pe mwasi na lisolo na loto yibaki boye loto botoli ba chinois boye loto botoli ba indien boye loto botoli batu boye ba mama na zan to botoli mwana azotia na mutu mwana tant ko sika 15 mwana pa ko muyibi akomi criminel akoyekuta akomi ko saba to braquage ti mwana na ba ko boma ye kana biyoma ndinga ndo kende wana boye ba soda ba équipe place wana boye ba bête masasi mwana na ba bomi akufi nani papa ni responsable ya nyonso parce que papa ndo sala buzoba na miso ya bana makambo nini oyo salaka toyeba kosala makambo malamu na miso ya bana biso makambo oyo to sala yomba na balanda nga za na mwana muki aza na ina ne edemi mwana ngana azaka soki a moninga na otanga bible otalanga omona ka boye si on a tiki Bible, il y a pas quel qui Bible. Oyo tala zo fouetter Bible, azo fungola, azo leksa ba page, azo tala, bébé. Ya ba ina ni quelque. Au moins azo emsu na obanga vita mso passion na Bible na bomba Bible, mo akolanda, mo so bote azo lela. A comment est-ce ko sala ngo régulièrement. Pourquoi aza bébé? Pourquoi? Parce que mon nga maman na fungola livre wana. Na kati na yata ke bébé otala maman tala livre. Opo bana batala biso nyoso to sala yango balandaka. Ata maman fungola Bible livre wana tala nini yepa kia bando simba. Si tango kokola elongo na mutu te. Un jour yepa ozo Bible wana akoma pe kotanga lokolanga. Pourquoi azomona o nga nazo sala yepa zo imiter nga. Ya wana to sala makambo malamu na miso ya bana po bana ba imiter makambo malamu ba parents. Ceux qui osent maman za femme celle osana bana na yo ozo kotsa ba mibali lelo kotisio lobi okotisio yeba bana to ba mona ba kokopie yo lobi pe ba koma na vie ona kozwa mobali azu mobali po se libali ezalate o pekisi ya olobani so me ko pekisa lobe bongo yo moko e bongo yo moko au moins on a makasi te devant moi nous en autorité tant que parents devant moi parce que ça vous zoba na miso moi na pas ndo sala on to garder autorité na chata ke ba parents na ko sala ka makambu ya malamu tango sa makambu malamu omona bana pe bando sa makambu malamu so mona na kesali ka mabe ozana autorité makasa ko gangela ya opamela ye ko zongisa na nzela pa ko yoka parce que yo moko za exemple ya malamu mais tango yo za exemple ya mabe ozo sala makambu mabe tango mona ke no sala mabe o gangeli alors le ke bongo yo moko osilika wana ka o maloma peka pe lembi okoresu ko gangela ete mwana pe vi pe bébé obanga so na lobia o le bonga moko na exemple mabe ba mama ba papa tokeba ba papa ko batika na bana mingi te ba mama ne totika na bana trop tokeba maloba na biso tokeba ba réaction na biso tokeba comment toza ko vivre na bana na kati bandako. Et c'est très important. To pesa bana biso bolingo to comme to so monte le kwa banguna na biso mwana za munguna na ote mama. Surtout quand tu bana basi, zoa mwana mwasi vraiment za lokwa camarade na yo. Hein? Biso Afrique le les so mwana zo camarade, oh so camarade o manquer respect, camarade des ateke, oh ya manquer respect non. Camarade des muto bozo partager na ma comme na bino ya intimité. Ozo yebisa o bombele makambu te ki camarade mwana. Tango yo komi camarade mwana yeba makambu nyoso to akuta na ndo yebisa o. Mais ceux qui ont le quoi niao topé niao na poku ozo ko zo mona to zo gangela andoko bombelo makambo ebiselo te pas zo banga yoza méchante ou bien oza méchant papa oza méchante maman o a bando bombelo makambo ko kate na tele vidéo mo boy mona mo sele vidéo akosi maman na yo direct ba suki na sama peka maman na ya monya ngo fo mona maman na ninga zo ganga dadi oh maman ngo zo yeba ke ba filmer o tam so zo yeba te. Mais na suka vidéo tant mwana alobi ke maman siliki boye na comprenez que maman ezaki ya solo ngana kasi lokone ti maman yeba te ba filmer ou soit maman a yebi ne ba osala je mais na suka na mwana penza alobi ke maman siliki donc ezaki ya solo réaction maman na esepeli senga ite ndazo silika vraiment oh kindo kite oh nini esinga na tika bongo non maman non calme-toi. Hein? Il faut te dire comment kosola na bana ndako. Comment mona ko c'est le moins grave. Yeba comment ko gérer hein, ko gérer plutôt, ko gérer situation wana. Après c'est le moins bon c'est que non, pourquoi tu as laissé ça? Ndenga lo ba ke o ya ba gilet et zatabi. Non, il y a des gilettes à la maison, on va chercher ça après. Ou bien on va d'abord terminer hein, ba makambo wa ko sala, après on va chercher ça ou on va acheter. Il faut il faut enlever ça parce que ça va mauvaise odeur. Olobi na mwana bolingo nyonso mais maman ninga tombo ki na ndimite ki na ndaku na za bien na bana. Uso bana ndi basala ba vidéo basala kama master maman biso aza bien. Mais modèle bana na basala vidéo maman biso aza bien aza boye na maloba oh maman na bimise ki na ndimite ki aza bien na bana wana. Bana bi baza ba jeune fille, il faut attention maman. Il faut uzana bango bien. Il faut uzana bango bien. Ma réaction est c'est pelise ki ata mukete
bon entre tout na lobby on po ateki na YouTube atinyo so ba moni on ngapi na lobby na moni on na lobby sur ateki na YouTube te na lobate donc ba maman modèle on a ba réponse à bon les bien ba maman surtout en Afrique bolingi ko gangela bana makasi oh yo boy non maman loba na moi avec douceur pese affection en tant que maman na ye loba avec douceur parce que tant yo gangela mona e ba ozala pe bon na bana na ye et ça la passe bon moi na ta azu problème ata azu moi petit chéri moko to bazo déranger na mutu moko mabe na nzela akoyebi sote mama aomona ka onziko ko boma yo onziko ko sale mabe to ba ko sola na kimia na bana ko pesa mona conseil selon la parole de Dieu kozala toujours na bolingo na bana omona mwana anolinga yo aopesa affection pe anokima ote hein tozala bien na bana donc c'est ça hein tozala bien na bana ngana ba grand sœur na moko mona na ye ando linganga tellement mingi ye bando lingane alinga maman na ye pasaki bien na mona mais avec azala genre ba maman ozara so mona ala seli mo mke abetie so mona se mke agangeli siko mona akome ko banga maman na ye ngasko na kome ko mema mona wana nazo mema ye nazo pesa ye tendresse nazo pesa affection nazo sukola ye jour ba ngi ba voyager et au sala ki na aéroport mona boko matavio mona zo lela makasi tout le monde a la makasi oh c'est li pe ba formalité ceci li siko ba matwa comme na pied d'avion pe na po ba ken moi na zolé la kaka lingi ta zolé la oh siko ba la ka ma viki ba to oh ma viki a monde nani ba bi ya lobité ma viki aza petite sœur mais bon pourquoi moi na zolé la c'est que yo yibi moi no voyager té maman na ya hôtel misu moi c'est les athées et au sala ke ba parents na biso bazaki wana ba expliquer ba pesa acte de naissance ba défendre moi mke ba libérer bango ali ba yo mata ba zo avion ba ki pour ani parce que azaki pe makasi na mwana donc tout pesa bana bolingo depuis baza miki depuis baza bébé ko zela ka ta ko la tango baza bébé pesa affection batela et loba maloba ya malamu ya bénédiction tango baza libu mki ozala mayele oza intelligent oza belle oza bo ozolo bani maloba malamu titango okola abimi na mokili ya koli maloba ne ko tonga makambo ya bien esengo ezalaka ya yo parent esengo ezalaka ya yo ndo ko sepela so poloni mabe mawo ezalaka ya yo donc c'est ça nzambe apambola bino nyonso obolandi vidéo oyo toyeba toujours kozala bien na bana ba parents toyeba toujours ko pesa bana biso amour ko loba maloba bénédiction to mona sana défaut yo ko loba défaut te ko finga ete loba ne ose kitoko za malamu po bato libanda pe babanga ko finga mwana soki mo bandi ko finga mwana ndako bato libanda ba obanga te ba mpe ba ko finga mwana hein te ba na ko protéger bana biso te ba na ko bénir bango ko encourager bango ata ba beza mayele te loba mwana ngaza mayele oza très intelligent ozo ko encourager ata zaki mayele ta ko mayele na maloba kitoko yo parent ozo pesa ye ata ba fingi tele misu ta makolo mwana loba bino bo finga nga mama na ndako loba nga na se kitoko misu ngeze kitoko makona ngeze kitoko ata bino bolobi ekote bimi pour nini yo mama déjà lobane malamu mais so maman finga ka petela misu tele longi tele munene kuna yeba ezosala mwana pasi tant ba finge libanda ekoti etike na mutu e baby si pe via mwana ekomi ke ngana zana nga inutile ngana zana nga kitoko te donc ba parents toyeba na kobatela bana biso toyeba na koloba maloba malamu maloba kitoko ekosala ke etonga via bana bazala bien nzambi apambola bino nde tomone na numéro mususu toko toucher pe point ya bana comment ba ko vanda na ba parents comment on va respecter les parents. Donc c'est ça. C'est qui a mis Victor Cuisine TV. Bon, s'abonner massivement. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao. Bye, bye.